Alors là, les gens entrent en cascade. Ouais, tout le monde a parlé du peuple. Awa, Toye, on a parlé du peuple. Son appréciation, il y a juge à cour constitutionnel. Et si Toye, Awa, et Zalinda Kunabiso, et bien que va venir ici, on parler du peuple. Yango moni lelo, Nandenge mokonzi mboka ye moko akozala awa lelo. Denge parler o eza parler du peuple lelo biso nyoso to sangani pona kokota na ndako na biso to la kaki na peuple congolais que une fois il dépasse au pouvoir boko mwana to ko instaurer état de droit na minute pour la kisa na peuple congolais que état de droit ya solo yango nde omoni lelo to zalia bakabola kabiloko nyonso te baonde kokabola baowelela kokabola bakabola biloko nyonso te armée tokabola o nini justice tokabola biloko wana bakabola yango te eza souverain. Donc il faut totika justice asala mosala na ye totika justice indépendante armée ezala indépendante. C'est comme ça tokabola baposte mosusu ya politique mais ya justice na armée te. Oui, ngai awa na eko récupérer kiti na ngai. Kiti na ngai na pesa kinta mongamba afwanda. Amoni afala selango malamu te. Lelo nde mukono wako fwana kiti na ngai panta mama moya tika kiwana. Nenga ayete ezama lelo na fwana kiti na ngai. Ah, il faut faire Ah, batu nyonso bakokota. C'est quelle chaîne? Ah, ok. Alors il y a plusieurs files d'attente. Tout le monde veut accéder dans la salle où se tiendra cette prestation de serment. Donc,
Alors tout le monde entre sans pourtant être surveillé. Maman Jani Mabunda, en tout cas, qui puisse en aller dans une place, n'a régné pour le roi Régnard. Et ça m'a fait je vais te régner. Coup constitutionnel né à Bisso. Coup constitutionnel à Bisso. Là, on envoie la place à Tchabo Mouamba. Mentalité. Il faut changer de mentalité. Hein? À travailler ensemble en fait. Oui.